Bandeko na nga na lisolo moko ya opesa bino boyebisanga na bacommentaire so na boza d'accord na nga ou pas. Kala mingi te na matin na train donc nakuti couple te mais un groupe bazalaki mwasi moko na mobali moko donc na comprendre que mobali aose plaindre et pas mwasi ta mosusu azalaki ndekone oh nga na okoka su nga moko te kofuta baloba ye nga moko nga na okoka su te il faut mwasi na nga pasala sikoyo mwasi yango azoloba na mobali yango akoti ko tofutaka baloba ye yo moko il faut mpe asala so bongo benga na ye atoa na poto mwasi fo asala mobali po fo asala sikoyo mobali azoba nga aganyaka na nga kaka 1500 na kaka na 1500 na bamwa bacope nasalaka nakoma ata mosu na ba 1800 me nga mona okoka te tantine ate nga nalembi ye ayebisi nga ye mpe alembi afatigue ndenge awuti kobota afatigue azela mwana kola mpo aluka mosala yoka mwasi wana babebe ata babebe batikaka bango na bacrèche aluka crèche atika mwana na crèche ye mpe asala bokoma mibale liboko moko esukola elamba te en fait natali bango tosololi ye nayebisi bango mama mbote na bino nayoki mpe nga lobi c'est vrai que awa na poto il faut 50-50 mobali mpe fo asala mwasi fo asala yoka bango voilà maman voilà ndeko sololi bien osololi bien nayebisi bango eske nakopesa lisolo na bino na chaîne nanga balobi bien sûr donc bazolanda nga ndenge napesi lisolo bandeko na nga napesi bino bambote ndeko ya mwasi ndeko ya mobali tokutana na 30 échanger me nga namoni nakolisa un peu sujet oyo nakolisa un peu sujet oyo mpo na nini na ntango ya kala bapapa na biso bazalaki mpenza mpo na nga bagrand homme avec un grand H ata bazalaki kotrompe bamama na biso wana eza sujet mosusu voilà oyo eza sujet mosusu bapapa mingi baza konyokola bamama na biso parce que nga même bagrand-mère na nga nabotami grand-mère na nga nakuta grand-père te mpo grand-père azalaki na basi ebele voilà grand-mère na nga nakuta ye moko mais bapapa na biso bazalaki homme avec un grand H bazalaki mingi soki asa bali na mwasi na ye na bana ye moto akotelema ye moko ake mosala butu tongo defa mpe bavoyage mwasi aza na ndako na bana tozomona basujet oyo te même na Europe akala voilà mobali moko asali akaskade azosala mwasi aza na ndako mwasi azokipe bana mais na poto ya les années oyo depuis les années 2000 oyo 2010 2020 on dirait c'est des garçons princesses bagarçon baokoka su kosala makambo bango moko te il faut kaka mwasi azala pembeni mais nos papas c'était pas comme ça bapapa na biso baaki mpenza bagrand homme H et puis mayele na mutu buzoba mokie oyo lelo en tout cas bopesa na bacommentaire qu'est-ce que vous en pensez bandeko na nga basi bon je peux pas généraliser tous les hommes voilà, nayebi qu'il y a des grands hommes, et nayebi qui mibali basalaka, nayebi. Mais je parle de ce cas, il y a beaucoup d'hommes qui disent dans le discours que ndeko mobali tout solo le na train que il faut moi c'est azala 50-50 ngai pe naza d'accord. Par exemple ngana sala na mobali il faut pas sala, wana na d'accord. Mais ekomi mingi mibali misusu bazoloba nga no neti nazoka mibali misusu baloba nga faut moi si fa sala. Nga mpe nalingi fo mwasi asala nga na tye ye pa tye nalingi sute nga na tyaka 80% ye atya 20 il faut ezala 50-50 donc mingi ekomi bongo nayebi alors que avant mobali même dans la Bible c'est marqué mobali il faut asala l'homme c'est le chef de la famille l'homme c'est le maître c'est le capitaine mais capitaine en gros c'est vrai que capitaine azala na copilote mais c'est le capitaine qui fait tout le monde a un avion pilote asalaka nyonso copilote azali koassiste mais komi donc bagarçon baolela des pleurnicheurs bazolela mpo il faut mpe kaka mwasi asala entre temps on a conversation ya ndeko ya mwasi ya mobali mwasi alobi kalembi alingi apema akolisa bebe na ye baboti mwana ezalaka quand même kitoko bebe ozokipe bebe sikoyo ata oketika bebe na crèche il faut mpe ofuta mpe crèche eza gratuite te ata ezali crèche à l'état mais rien n'est gratuit en tout cas bandeko na bopesanga na bacommentaire qu'est-ce que vous en pensez nazomona bagarçon mingi bakomi bagarçon princesse bagarçon misusu mpe basalaka te bazokonte kaka na mwasi mais pourquoi
bapapa kala bazalaki te. Hein? Homme quoi. Ye moko bundi asali boye investir asombi bandako bamapangu boye na boye. Kutu bazaki kutu na basi ebele mais bazo ko s'en sortir. Moi je comprends pas. Mais il y a aussi des hommes où ça l'a appelé le côté même Nathan Akala atiki mwasi moko azo s'occuper na bana wana ezapeka mususu nazo en général et toujours mona ba modèle ba papa na biso ba bali ba maman na biso ba poti biso ye moko papa azo sala azoni na pokwa allez maman osala le côté so kaza na ba commerce na ye asali wenze mais mbonga mwasi eza ya mobali te mais a ekomi pesa nga pe na pesa. C'est incroyable quand même bandeko nanga ba garçon princesse mikolo ba komi ebele en tout cas eza fléau moko mabe fo mobali azayi moko na force mentale force physique atelema luka musala ata mwasi achete yo za mobali ocha boyebisa nga ba commentaire qu'est-ce que vous en pensez bandeko nanga ezali mona chaîne otolobela masolo ya vie merci.